mbote mingi na bino baye balandi tindika na baye banso bozuli bakuya kolanda tindika bosolo na bomesano to tindika kabe bosolo kasi bosolo lelo eza facha komi kobangisa azobangisa banani John Numbi tambo mwamba Willy Bakonga mimi nyoso bakomobanga nazanga moko te na plateau awa naza na moko na biso capitaine ye moko ako pesa to akoloba oyo azali kasi aza mpenza mwa molobeli aza analyste na bandenge ne akoloba na ndenge oyo akomonela likambo engagé to etali kaka be ye moko mwana mboka topesi yo mbote pe yebisa bandeko za nani mbala liboso to yamba ona tindika mbote mingi na balandi ngai naza analyste ndenge mama Anja Ocholoba naza analyste naza moko oya ba activiste ya droit de l'homme tozo komona makambo esalema na mboka na yango tozwi likanisi ya koleka na banzela ya media toganga tolakisa to dénoncer mabe oyo ezosalema na mboka na batu oyo bageraki mboka mabe pendant 18 ans malgré élection eforsaki biso to travailler na bango nzela moko tomoni biso nyonso congolais nyonso aza komona makambo eleki nde pousse biso toleka na nzela ya tindika tolobela oyo etali makambo ya mboka mwana mboka mwana mbongo pamba te actualité kopesa biso to kopusa biso penza to beta masolo ngo ya mboka na mwana mbango pe na sengo nyonso okamwa lelo yo ba John Numbi bazalaki lokola banzambe bato babandai kobanga lelo yo bosolo ebimi penza bae oyo babomaki shebe na fidèle bango moko bandimi balobi soki bazuze babengi bango po ete baloba bosolo na miso ya bato pe ya leta bakoya bakoloba bango nde bato babomaka shebe nde John Numbi Kabila nde batindaki moto wana asolo balobi akoya wana eza na etando ya mokete eza na etando ya monene RFI ebani na mokili mobimba oyebani kaka na Kongo te kasi na mokili mobimba nde alekaki kuna sango wana mona penza bongo tomoni penza bandeko bazali mwa kobanga na Lubumbashi toki mwa eloko esalami bakangaki soki nini mpona yo yambaki sango wana boni sango wana toyambaki yango na koseka na koloba teke na yambaki yango na mawa me na yambaki yango na koseka bandeko na biso wana me nakoyebisa bango ke bazala kimia base panike te faci aza na ye bien aza na ye bien omoni te atiki bino bofanda na bino à l'aise aza na ye bien bose panike te bozala malembe eza likambo ya justice nde mutu ekosambisa bino soki bolongi bofandi me soki neti batu nyonso bayebi ke bino nde mutu bozala na tete ya makambo wana batemoin bazali déjà balobi bakoya na yango na profiter na yebisa pe président de la République Faci Beton na bato oyo ya justice oyo bakambaka justice ba assurer sécurité ya bato wana po soki ba assurer yango te toyebi bino bien bokoya na banzela na bino wana ya mabe po bosala bango mabe me na kosenga na mokonzi ya mboka assurer sécurité na bango bato wana babenga bango baya batémoigner lokola bango baza na ba preuve et ngai il faut que justice na biso na comprendre te normalement na dossier boye il faut bango déjà ba se saisir na yango bakanga déjà mutu wana na lombango te bango pe bakokanga ya bango pe bakosala na ndenge na bango kasi na malembe non un instant omoni na justice eza na ba dossier mususu oyo ezalaka que il faut baya ko saisir justice mais ezalaka na ba dossier mususu oyo justice ase saisiraka ye moko on comprendre neti dossier ya boye eza dossier munene eza dossier mukete a dossier munene batangi kombo ya par exemple mama Ange yende mutu azaki na masolo wana ya kokanga et en plus bato bazoloba wana baloba na chaîne ya mikete yo moko ucholo bango balobi na ba RFI or justice na biso il faut se saisir na dossier wana abenda nanu mutu wana John Numbi soki ngana John Numbi aza déjà encerclé ndenge aza na résidence surveillée akokende pa imoko te akobouge te bakotala ye déjà soki déjà bakomi bapolicier to basoda bakomi kopesa oyo déjà mbote na résidence surveillée seke oza déjà mokanga wana ezali bien makasi yango mpona nini nalobake bakanga ye omoni bato wana baza mayele bato wana baza mayele bakoki pe ko falsifier
ba preuve on comprendre bakoki pe na banzela na bango ba falsifier ba preuve ya na yango na ngana ndo senga na justice ba cha bango na maboko bazala deja na nozare beta bango na ba map allez balandela dossier wana malembe komona mboka tokobeta masolo lisusu ya tozoloba lisusu masolo oyo etali mpenza assemblée nationale lolenge nini élection eleki na sena mpe kuna lolenge nini ntango mwamba mpenza akomi mpenza kokita ye moko asali lettre démission kasi kokamwa aweleli kokanga session mbangu na bapoint déjà ezalaki déjà soulevé oyo ezalaki nano batraité yango te yakangi déjà session extraordinaire bon nayebi te mpo na yo oyambaki yango boni. nasepeli na mutuna na yo eza mutuna malamu na moni bakongolais ebele na point wana na moni neti bazo comprendre bien te oyo eza na kati ya koleka. En fait Assemblée nationale eza na mibeko nango oyo babengi règlement d'ordre intérieur ya Assemblée nationale. Au-delà de ça toza pe na constitution na biso na règlement na bango ou bien na constitution na biso balobi boye soki tosali élection to voter président asika ba député asika président ava a nommé président a nommé premier ministre na majorité. Constitution elobi ke soki majorité wana eyebani te président a nommé informateur pour aya ko identifier coalition. Mais mwana mboka Félix Tshisekedi, président de la République, béton, aigle, a eu pouvoir. Bisognon sotomoni, banomaki informateur te. Or majorité yebanaki pété. Pour majorité bakoye bayango na parti politique, soit na regroupement politique. Ce n'est pas na plateforme moko boyo ceux qui fait CC ou ceux qui nini. Non, il faut parti politique moko ebi majorité ou bien regroupement politique ebi majorité. Or, et salamaki bongote, il avait fallu baya ko identifier coalition. Mais banomaka informateur te. Suite ya accord FCC cash. Tous les cas qui na PP. Malgré PP a sali à décevoir ba congolais. To kanisaki ke aza mukolo aza na maturité politique akoki ko travailler bien mais PP ayoki biso soni. Au lieu à travailler pour na bien-être ya population ou bien pour na école na biso kende liboso yazo travailler pour na ko batela ba intérêt diabolique ya Kabila ba intérêt oyo ezali ko couvrir Kabila. Donc pour ça avant que ça les locaux il faut kende ko tuna autorité morale na kingakati avant asa les locaux il faut kuna atuna autorité morale ce qui a lobi ko sala te akosala te na yango ba blocage o babandaki ko sala nde mwana mboka fachi béton afandi alobi non il faut to sala consultation pour na moni gouvernement 2 ans to sale le côté ye moko aza conscient alobi ke eloko salemi te gouvernement blocage ministre ya finance bimisa mbongo basisa baso de mouton aza ko bloquer basala banzela aza ko bloquer ba ministère mususu pour travailler bien pour finance monto aza ko centraliser ngoza ministre ya finance. Maintenant il faut abimisa mbongo pour na ba ministère mususu pe ko travailler bien. Ministre boy bimisa mbongo po na gratuité azako bloquer bimisa mbongo po na boy azako bloquer oyo muke bazo bimisa baba konga bazoko lia bazako bato ko kanga na yango fachi abomi coalition FCC cash sikoyo alobi non to lekaki étape moko boye oyo to salaki te ezaki étape nini tellement majorité yebanaki te il avait fallu to nommer informateur yango fachi azongi na étape oyo basotaki a nommé informateur pour aya kosani ko identifier coalition ya sika oyo to bengi union sacrée de la nation oyo ye moko fachi béton apesi kombo informateur akoti na terrain asali musala na yebino moko bomoni donc majorité o banda ko betela biso masolo majorité tozana majorité écrasante tozana majorité boy njoka ezalaki nango ya lukuta boyoki rapport ya informateur Modeste Bahati ezalaki que non union sacrée ezui 391 députés o baza na union sacrée bino nyonso bomoni na yango bato baza koloba ke o assemblée ekomi dictature assemblée bakomi kolongola mais nazo kamo bango banda kolongola pe bato bayebaki te ke eza si c'est baluka kanef balongola Jean-Marc Kabund awa bino momona na nzela moko boye ya lukuta illégal
On peut bolongoli mabunda. Non, mabunda tolongoli po aza ko travailler bien te. Comment ça fait-il que yo zali deuxième personnalité ya mboka? Est-ce que mabunda deuxième personnalité ya mboka? Puisque assemblée ezali institution ami balé. À part président de la République, eza assemblée yende deuxième personnalité ya mboka. Yo ozawana mokonzi ya mboka, président de la République azoya chez yo. Atindeli pe mukanda ke bongisa nazoya epa na yo. Nazoya ko assister na prestation de serment ya ba au juge. Yo boyi ko ya. Hein? Oui, bisanga musa na bango na nzanini. Musa na bango eza ko sala contrôle parlementaire. Ye bisanga ministre nini o nyonso basali mabeba buzobe belao. Ministre nini ba benga na parlement. Basala to mona peke non et aboutir na eloko ya bien. Passe eza na mboka. Ministre ya économie azaya bango azaki ya FCC. Ye mutu azaki censé ko tombo l'économie en mboka azo sala eloko te. Il avait fallu ba convoquer une assemblée s'il faut balongo alongwe mais ba sala eloko te contrôle parlementaire ba sala ngote azaki incompétent yango na tolongoli tolongola ye te ke opo. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, na Grande-Bretagne, il est Londres, et saliko ça la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit naïe, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes berceau de produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zo tekama na kati Eden Store. Na ba produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes, yes, yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa. Secret ezali kaka moko. Eden Store. Na ocho yebisa yo azaki incompétent mabunda yango wana tolongoli ye na bureau na ye nini bino moko boyebi ba ko accéder na bango na pouvoir ezalaki ba accord on comprendre mais alakisi tukanisa ke mwana mwasi talaka il faut ko valoriser ba maman to pesa ki a maman ko travailler bien boy na boy mais à répondre te na attente ya population na yango il faut to chaye mopanzi où est le mal où problème a fache za wapi dictature wana. Mwana mboka na ebite bino pe bokoganga ya bino pe ba ministre ya IDPS ya cash na lobaga ya cash pamba tena ngambo to moni to kanyi ba mibi ba wili ba konga ba jumi sur l'État ministre ya finance azoyo ka Kabila kasi ya bino penza ba bougete to yoki bango te na ebite pona bino pe bozolo bela nini pona ngo non pamba te kuna na ngambo ya cash ezaka ka fachinde mudasai musala yemo. C'est bon, merci pona mutuna na yo biso toza conscient na ngambo na biso que ba ministre na biso ebele ba travailler pété. Tout ça conscient. Tolobi gouvernement ya coalition FCC cash et travailler té. Tolobi na lelo yo facha lobby azongisa ba ndambo ya ba ministre oyo na gouvernement ya Ilunkamba na ngambo ya cash. Bino bokolobani to bokosenga nini avant que to na yambo atia ba ministre wana pona kozongisa bango bino bokosenga nini. Na profiter na pesa na mbote na mokonza mboka et puis na senga ye papa pardon 3 fois nazo senga yo pardon
kozongisa baministre wana te ezala ya kashi wana batravaille bien te bazokofingisa yo mokonzi ya mboka. Il faut otya bato moko boye o bakotravaille mpona bien-être ya population de façon que population ezozela yo neti na social idps aza parti moko bango babelelaka mingi makambo etali social toyoki ministre ya social te tokoyo ata na radio nayoki natikala oyoka te nayebi te soki na tv mpo natalaka kaka réseaux sociaux mais natikali ata na réseaux sociaux namoni ete mais bino bokoloba mpe wana te bokobelelaka ya fcc te nauti oloba awa te tozoloba ezala oyo ya biso neti oyo ya social wana baza ebele bayokani te toyebi bango faci na quoi nazosenga na Augustin Kabuya badirigant ya UDPS nani na Jean-Marc Kaboun bokosala liste mpo boproposer na mokonzi ya mboka botenir compte ya batu oyo ya bino wana bozocha. Ce n'est pas que baya babanda ofingisa parti na biso o tokombata tobunda tubakufa tolobi ke nono toza parti ya social mpona progrès boye na boye mais bato bazotala na terrain progrès yango eza te social yango eza te faci beton bato wana kozongisa bango te wana biso toyebisi yo biso nde base toyebisi yo yo oyokaka base bato wana nalobi kozongisa bango te bazokofingisa yo population ekomi koloba o faci yango andozela boye na boye or eza yo te yo travaille bato nyonso bazomona volonté oza nango na bato oyo bazalaki bayini na yo bakomi kolinga yo mais bato na yo baza na nsima na yo entourage wana entourage nde ebomisaka mais nene malgré tozokofinga bato na biso oyo batravailla na kala neti rwandais komona ye soki kabila soki nani yango comme nayebi te batravailla omona ke entourage neti kabila ayaka na ye ayebi na ye politique te auta na ye zamba na babote ayebi politique te or entourage wana nde ilafali eguide ye elakisa ye nzela malamu ndenge nini akokamba mais entourage nde bomisi ye elakisi ye kaka koyiba omoni bakongole bakipaka na bango te toyiba na biso nga na kati ya nga ya yo yango oyo ye mpe atalika tellement ayebaka na ye mpe koloba te ale afandi na ye yango wana me tozosenga yo entourage gouvernement wana kozongisa baministre ya mabe wana te ekarte bango tya bato ya sika bato bakotravaille mpona volonté ou bien mpona volonté na yo mpona kwa réussite ya mboka na biso mpona développement ya mboka na biso nde eloko na kosenga yo mwana mboka tokokende kaka kasi kelasi tata ekolo abelelaki mpenza kelasi ezozonga koko so eza makasi uli bakonga yibi makasi nayebi te yo koloba nini makambo etali mpenza baekole ya lokuta mpo eza ya kobombana te kotala leta akobimisa misolo mpona baekole oyo ya leta kokita na esika bakelasi yango ezali okokuta kaka bamatiti bato batie banzete babambu batie bazumwa kaliba ya moke tableau baesika ya kofanda eza te biro eza te kasi misolo ebele leta ebimaka wana owuli bakonga zwaka na nkombo ya baekole wana nayebi te yo koyamba sango wana boni pamba te na ngongo oyo balakisi oyo banda ekolela mpona misolo na bango bazwi misolo te kasi wuli bakonga azwi misolo ya leta na moyibi mpo ete ayeya na kati ya baprovince efutama na balakisi oyo ya lokuta bazala te yo oyambaki likambo wana boni likambo wana ya liboso nasepeli mpona motuna na yo likambo wana toyebi yango banzela na bango wana ya lokuta wana toyebi yango bien ngai na kosenga na mokonzi ya mboka tellement gratuité ezali initiative na ye malgré komama na constitution batikala koexécute yango te eza initiative yango wana alobiki eza initiative na ye acréer commission moko boye spéciale ekota na terrain bavérifie basala quoi vérification ya baekole nyonso audit baleka na école kingadi école mama ange eza na aveni boyeboboye bakita ti wapi mpona kokanga lukuta na bango toyebi baekole eza ebele ndeko balobi déjà eza déjà 3000 et quelques baekole ya lokuta oyo ndeko wili bakonga ayiba misolo ya leta kobanda mpenza bamwa ebele nayebi te mpona moto lokola wili bakonga bakoki kotia ye na prison ya mai to bakoki kotia ye wapi wana eza kama nayebi te soki mpe baprison ya bato ya bongo ezala non omoni bango tobongiseli bango prison bango neti baweli bakonga wana ba bato moko boye balela kolata baveste ya bien omoni biso tolata baveste ya moins cher
bango bazana bayibi mbongo ya leta baza kolata ba veste ya bien baza kotambola na ba dip ya bien climatisé ndako climatisé yango wana omoni Faci azwi initiative ya koloba ke désormais kuluna wakota su na makala te kuluna makala esili kuluna ekomi ka bakangi yo okei kanya makasese makala babongisi yango na norme internationale na bisi pesa climatisé bis climatisé nini ba chambre climatisée na norme internationale propre pona kokanga ba ministre wana nayebi déjà nini Willy Bakonga azali na chambre na kuna azali na chambre na c'est bongami bien ayeba déjà Willy Bakonga ayeba no déjà que soki ka ndenge bozokende bo gouvernement sikezo kota yo makala po yibitro yeba no ke ozokende alors na obanda oya koleka ko pesa ombote malgré olia mbongo okabela biso atate hein ozape mutema mabe bato ba vote o bazana simana yo bato ya nini o basala ke okoma place wana otali bango atate okoloba na nani mwana mboka Willy Bakonga ayibi mbongo alieka ye moko na famille na ye bato ba soutenaka électeur na ye balie loko te balie loko te baza kolela mwana mboka mwa moke moke tokomokoma na suka mwa message ya kopesa na gouvernement esika na bandi semaine oyo ekosila te tokoyamba premier ministre na baye oyo nyonso bakoganga Faci azowumisa biso nakoloba bino eloko ya Congo tolingi susu mambo ya lombango te to na posa biloko ebela biloko ya mobesu te misa biso premier ministre lokola Chibala premier ministre lokola Ilunkamba ekobanda osala biso mpenza mwa mpasi to mwa nkokoso ebanda ozala kasi mwa lokola tokomi na suka tokomi kokabwana na yo mpona mokolo lelo okoki koyebisa na baye oyo bakolanda biso nini mpe na tata ekolo akotindela biso akobimisela biso déjà gouvernement union sacré lisanga esantu nakoyebisa na d'abord na bacongolais nyonso oyo bakolanda biso ezala oyo ya diaspora ezala oyo ya awa na Congo na biso nayebisa bango ke bazala kimia bafanda bamela mai bazala kimia mokonzi ya mboka aza na kati ya kolamba eza neti mama soki azolamba soki bana bazali na nzala bango banda kotia makelele mais bazala kimia biloko ebela biloko ebela po soki olie biloko ya mobeso tokoma neti pepe tomoni makambo pepe asali biso po nini lombango soki basali lombango oya olia biloko ya mobeso ekomi ovimbisa olibimu ekomi obeliso neni pulupulu na yango tosenga na population bazala kimia bazela premier ministre azobima na ye kala te bazotala critère bakotia mutu te po aza mutu ya IDPS ou bien po aza mutu ya nini ya nini Moïse ya ensemble o aza mutu ya MLC o aza mutu ya AFDC batia kaka bongo changa non bazotia mutu selon ba critère oyo chef de l'état ye moko ayebi ngwana aza ko vérifier biso tozala kimia kala te toko yeba premier ministre mais na mokonzi ya mboka na kosenga ye yo zalaka ferme baya kosa yo teke te tala non yo tala et puis senga pe nzambe ebika alobelaka na mutema ya mutu nyonso akolobela kati na yo pona ebika sololaka na yo osololaka na ye chaque fois yo za mwana nzambe oza kutu ange nzambe atindela biso na Congo boya kosilisa pasi na biso ya bakongolais olongoleli biso yango fumu sabata wande kobenga ye mukishi aza mukishi nani Faci Beton azali mutu normal boye neti ngana yo te ya aza vraiment mutinda mi na nzambe mukishi muntu o baluba babenga mukishi muntu ayende pona ko longola nini kwa système diabolique wana o ezalaki na kati ya kogere mboka aye po alakisa biso état de droit aye po alakisa biso ndenge nini bageraka mboka alors nasengi kolibe moni bakanambe wana bazala na bango na benga yana kanambe to Kabila komona Hippolyte ba Hippolyte wana bazala na bango kaka awa bakotsa bango makala bamona ba vivre ndenge nini bazo leçon ndenge nini bakambaka calculer mutu mobimba président de la République a 18 ans conseil des ministres a président kana été likambo ngwa na ebite soki ayebaki te ayeba ndenge akoloba liboso bazute conseil des ministres a président kate ba ministre mutu kutu akutanaka na bango te bayebi ye kutu ezaka suye pa yebi bango te mutu ayebi bango te mutu apesa modo ka Nemi apesa modo comment ça fait-il que président de la République il faut akutana na ba ministre na conseil des ministres bayebisa ba pese compte rendu ba étudier ensemble ma dossier allez bazwa décision ye akotaka kuna te Nemi ka directeur ya cabinet na makambo pe ba modo msu ya lukuta e utinga na ndenge na ya pesi yango na Faci azoko pesa bango leçon azako tangisa bango mwana ya papa Etienne apesi mbote o nga na bengi héros national malgré nanu bino
chaye héros te menga na benge héros national pour prouver ba caractère moko boy héroïque ezaki na kati na ye. Toto nde botodi kasi mwana mboka mwa numéro na bai o ba bazala posa ko komila oto ya kubenga yo. Ouais, merci. Numéro nangai eza 081 351 50 64. Na bandeli eza 081 351 50 64. Le numéro nangai. Toto nde botondi na koyanela penza mituna na biso kasi tokomi na suka na baye nyonso bazwi libaku to nzinga kolanda tindika to tindika busolo. Na pesi matondo mingi na bazalisi ya chaîne Refrain Kisombe Papi Kelly na bayo basala rapete bolanda tindika busolo to bomona bilili ya malamu to ya malonga na kati ya tindika kopesa penza matondo epai ya Refrain Kisombe na Papi Kelly bayengo nde bazalisi ya chaîne na pesi baye o nyonso bakolanda biso na pesi baspesi bango matondo mingi pe kamera umeno aza na sima kamera ya tindika busolo Odette Mbui ozobanga nazotanga Odette Mbui na peso penza matondo mingi pamba te okolamba penza bilili ya tindika busolo assisté na biumbu